Oh mama mama na lobe mama telema bondela tolo na se mutupe na moi olemba te mama telema bondela bisika nyonso zali. Oh mama mama na lobe mama telema bondela tolo na se mutupe na moi olemba te mama. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom, shalom. Kola pambola bino eskanso kubozali na bandaku. Tozana elubu na biso ya bastar oto bisana ko sale longo na mama Loboko, mama Anne Kalamba. Nzambe apambola bino di bon dimanche à tout le monde. Touti bakil, c'est quoi na kana ki le na ko sala ngombe ya pepe soupe ya mona za sko boso na bino na ningi na sala ya bino ngombe ya pepe soupe na ngombe pepe soupe na tout za na ba ingrédients na biso awa o to ko tia vraiment ebele ngai pena ngombe na za na façon na pena mususu ya kolambela ngombe na biso ya ngoyo na kati ya ngombe na biso kosenga ai na kati ya ngombe na biso kosenga mwaki jimbo pona lambela kapenda mungwa te na kati ya ngombe na biso kosenga tomate kosenga poivron vert kosenga matungulu kosenga pe susu oignon en botte donc kosenga ngai muscade na kati ya ngombe na biso ya supu kosenga nga sel chinois. Bon batu mususu bazalaka bande kumsu bazalaka ayeka na nzungu pamba azina nyama ache menga ce n'est pas le cas pour moi et ozalaka na tie mafuta na kozwa ngombe na nga na kotia na kati ya mafuta et puis na bandi kokalinga ngombe na nga ndenge ezaka abungu na bandi obalola na fedu na bandi kobalola ngombe na ngi kokalingama et puis ekoyeba kobimisa mai nango ntango ekoyeba kobimisa mai nango nde nakoyeba kolongola ngombe na nga na tie pembeni naye kosala sauce pour na boakana kati. On va revenir ensemble. Bien-aimés dans le Seigneur, shalom, shalom. Le lotoye na recette mususu ya sikaya ngombe ya soupe. Donc ngombe ya soupe ya tomate. Eza bongo ya bino mama Loboko nde azosalela bino recette oyo. Que le Seigneur vous bénisse. On est ensemble. Merci. ngombe na biso eza vraiment ya sika makasi. Jimigo nakosala nanu nakata biloko na nga nyonso mike et puis nakosala sauce na nga avant na kolongola sauce na nga na tie pembeni. Modèle pe ya kolamba ngombe ya kotia déjà na nzungu ezalaka pe bien. Système oyo pe nazolakisa bino pe oyo ekozala pe lisusu kaka bien tokala ndenge tokende. Bani na mopeza apenda mingi te senga kama ndambo na kolona matungulu na ngai na yango matungulu na ngana poivron na chela na oya wa plastique. Moi je lave moi les couillards les grands couillards en plastique. Na chela moto
matungulu na ngana poivron na sali yango boye na tie na moto et puis na kozwa tomate na ngai na mesure oyo na kolambela na tie et puis na koyeba kozwa muscade na nga na tie ndako na koyeba kozwa oyo ezali gingembre mélange na ail lokwa naza na ail ya mbumba te donc na utilize ail ya gingembre oyo eza mpe mabe te mpona koutilize yango na pete soupe puis na koyeba kozwa donc puis na koyeba kozwa un peu de kibi na nga na bwaki na kati ya sauce na nga balozi yango na kotika yango mpenza ebuka na bien ebalani mpi na kozwa ngombe nanga kaka nde eza wana na otya na kati balobalola yango na bando balola na balobalola ti atiaka deja nyama po atie sauce na kati ngati mpo nasalaka le contraire natie sauce epuis nakozwa nyama nanga kaka nde ezali nasukolaki yango deja na mwa citron moke nazwi nyama nanga sikoyo nabwaki na kati ya sauce nanga na sauce nanga na nyama nanga na balolaka na lobalaki nyama nanga ekoyoka kobimisa mai donc nakotya nanu mai te comme ça nyama nanga yango moko ekoyeba kobimisa mai nakotya yango boye deja nasali sauce soki nasilisi kobalola yango bien yango moko bomoni ebandi daya kobimisa mai nango yango moko na kati ya sauce epuis nakoyeba kotika yango nakofinika yango mofiniku nakofinika yango mofiniku mpo ebota mpenza mai bien ezaka sans saler ebota mpenza mai nango bien on est ensemble. Bien aimé dans le Seigneur, to komi na biso na suka, bomonaki ndenge to bandaki bouillon na biso, to baki bilaki to lamba ngombe ya soupe. Donc ngombe ya soupe to bandena na kosala sauce, to tie biloko ne surtout na laksaki bino ebandele, puis to poza ngombe na biso ka ndeza ki bona makila na onde to sukola ki mona ya citron, to zi to boaki na kati. Donc to komi na biso na suka na ba recette mususu ezo rapenda ba tout temps mingi te amoni oyo ezwi biso ta mingi te po ezaka ngombe ya buye eza pondu te eza fumbwa te mpona kokomplike biloko mosusu recette na biso yango oyo tokolia yango na nsima oyo recette na biso yango oyo ngombe na biso ya supu yango oyo bato baliaka pilipili bakoki kobakisa pilipili bango comme naliaka vraiment pilipili te yango nasali yango kaka simple boye. Que le Seigneur vous bénisse. Soki kolo esumasi azongi te tokutani na ba épisode oyo ekolanda. Donc nzambe a pambola bino ezalaki ya bino mama loboko nalingi bino mingi. Merci, bye, à la prochaine.